Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo accorda qui ba audience na quelques ambassadeurs p 3 gouverneurs ya intérieur population kinoise balobeli likambo ya $21,000 ya salaire ya ba député. Bon début de week-end na balandinior sur ya magazine Kinshasa na biso KNB News numéro 1 ya magazine d'information à la République démocratique du Congo. La bongo édition na biso na politique et sengeli boye chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo accorda qui audience jeudi 1er septembre 2022 dernier na cité de l'Union africaine na groupe ya ambassadeur oyo bauti kozala nommé Kalate bolanda ba détail na image oyo. Récemment nommé et affecté na poste na bango, ambassadeur ya République démocratique du Congo na Pologne, na Qatar, na Libéria, na Ghana, na Corée du Sud, Canada, na Russie, na Vatican pe na Tanzanie bakumbamaki jeudi 1er septembre 2022 et pas ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na vice-premier ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula Apala. Ba diplomate congolais ba pesaki merci na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona kopona bango lokola ba ambassadeur. Appel na ba investisseur encadrement ya ba congolais à diaspora ezalaki ba recommandation au président de la République démocratique du Congo. Apesaki na bango ndenge ambassadeur ya République démocratique du Congo na Pologne, Madame Clémentine Chakembo Kamanga alobaki. L'objet de cette rencontre était d'abord de le saluer et ensuite lui dire merci pour avoir porté son choix sur nous et par la suite recevoir ses instructions pour nos prochaines missions diplomatiques. Encadrer la communauté congolaise dans nos pays, relever le fait que la RDC est un pays solution pour nos minéraux et pour notre écologie. Nous devons aussi chercher les investisseurs pour pouvoir appuyer le développement de notre pays. Et il a cité quelques pays en exemple, par exemple la Corée du Sud et le Qatar. Ndenge président de la République apportaki choix na ye epai na bino elakisi que azali na confiance na bino na tour na bino et sengeli bo travailler selon vision na ye pour République démocratique du Congo et kende liboso population congolaise ezali kotalela bino lisu likolo ya lisu bo mema ba investisseur ba ya kotonga pe ko créer bon plan na mboka et ko sala kitoko. Kinshasa et l'équipe partout. Totikala na présidence kaka mokolo ya jeudi 1er septembre 2022 mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki 3 gouverneurs ya intérieur oyo bayaki ko présenter ye ba préoccupation ya ba administrer na bango bolanda. Développement pe désenclavement ya 3 provinces oyo ezalaki na centre ya ba échange oyo chef de l'État asalaki tour à tour na 3 gouverneurs ya province. Chef de l'État et que bientôt surtout cette route nationale numéro 1 qui tous nous importe, va commencer, les travaux vont commencer, on va lancer les travaux. Je rassure ma population que les chefs tiennent à tout prix relever ces défis de développer cette province du Olomami. Pour la honorable Dr Isabelle Yumba Kalenga Mouchbi, gouverneur ya Olomami likambo ya ba infrastructure nde et dominaki masolo, nyonso po chef de l'État a rassuré ki bango lancement ya misala na route nationale numéro 1 p désenclavement ya province na bango. L'image que la province présentait, c'est comme s'il y avait de l'insécurité ou quoi. Et j'ai donné quand même des éclaircissements par rapport à ça. Il n'y a pas d'insécurité dans la province. Depuis que je suis arrivée, il y a du calme. La province est potentiellement riche. Il suffit seulement d'y mettre du sérieux et je pense que la province va décoller. Ngunga Julie Mwayuma, gouverneur ya province ya Tanganyika, alobela ki situation sécuritaire pe a confirmé que kimia ezongi na province na ye banda azali kotambusa yango. Nangambo na ye gouverneur ya Kasai Central John Kabeya Shikai a précisé que alobela ki problème ya route Kalamba Mbuji
pe ya barrage ya Katende abakisaki lisusu désenclavement ya province ya Kasai central ekobanda na lancement ya misala ya nzela oyo. La route de Kananga Kalamambouji, nous venons de nous mettre d'accord avec l'autorité, le chef de l'État, que le 10 il sera Kananga pour le lancement des travaux de Kananga Kalamambouji, qui est une route salutaire pour la province. Parmi les défis à relever na Kasai central, trafic ferroviaire et aérien John Kabea alobaki azali optimiste pour na nyonso oyo asololi na président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo a rassuré bango soutien na ye à 100%. Kinshasa et l'équipe partout. Premier ministre Jean-Michel Samalukonde ayambaki délégation ya ba membre ya gouvernement oyo bakendaki na Kwamutu na province ya Mai-Ndombe jeudi dernier suite ya ba affrontement oyo ezali kosalema entre Bateke na Bayaka. Bolanda ba détail na élément oyo. L'opinion peut retenir à titre de rappel qu'à la suite des événements malheureux survenus à Kwamutu, délégation oyo ekumbamaki na vice-premier ministre en charge ya intérieur et sécurité oyo ayaki kosala rapport na chef ya gouvernement warrior ya situation liée na ba conflit communautaire entre Bateke na Bayaka. Vice-premier ministre de l'intérieur Daniel Asselo qu'à la suite des événements malheureux survenus à Kwamutu, sur instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République, le Premier ministre a constitué une délégation de 4 ministres qui se sont rendus sur place, et depuis que cette délégation est revenue, elle n'avait pas encore trouvé l'occasion matérielle de faire le rapport à son Excellence Monsieur le Premier ministre. Voilà pourquoi déjà à 9h, nous étions là. Nous avons commencé la réunion pour faire le rapport de notre mission, continuer en donnant l'essentiel de notre mission à Kwamutu, à son Excellence Monsieur le Premier ministre. A indiqué que ezali problème ya crise entre deux communautés oyo bazalaki ko vivre depuis bambula ebele na kimia na tranquillité na amitié pe civitement kaka boye ba se retrouver na conflit oyo ebomi plus de 30 personnes na Kwamutu. Bandaku ba village ebele ezalaki incendié pe makambo ebele ya mabe et salemi penza. Et il se pose un problème de crise entre deux communautés, deux peuples, comme ils le reconnaissent eux-mêmes, qui ont toujours vécu des années et des années dans le calme, dans la tranquillité, dans l'amitié, mais qui subitement se sont retrouvés dans un conflit sanglant. Ministre de l'Intérieur a souligné que bazwaki occasion ya kokutana na Bayaka te parce que bakimi na kati ya bazamba pe esengeli délégation ekomana kwango plus précisément na Kenge pona kosolola na ba responsables provinciaux pe ba chef coutumier pona mutu nyonso a s'impliquer pe conflit oyo na Kwamutu ewumela te esila na Lombango. Par rapport ya ba piste ya solution oyo délégation gouvernementale bazwaki esengeli kobanda na sensibilisation pe ba service ya sécurité na défense ba assurer protection ya population quelle que soit origine na bango kino mopepe oyo nyonso ekoleka. Kinshasa et l'équipe partout. Gouverneur ya ville ya Kinshasa Gentiningo Bilambaka akitaki na marché de liberté na Masina esika incendie et salemaki mercredi 31 août dernier à partir de 2h du matin pe deux suspects à cause ya drame oyo salemaki na marché de liberté bazali aux arrêts. Deux pavillons 19 na 20 et pelaki moto quelques dépôts oyo ezalaka pembeni ya ba pavillon oyo ba marchandise pe biloko ebele ya ba vendeur ezalaki bongo incendié sima ya koyoka ba témoignage ya bato ya chef ya municipalité ya Masina ba responsable ya marché gouverneur ya ville ya Kinshasa alobi ke incendie oyo ekoki kozala incendie moko provoqué c'est-à-dire batunde bayaki kopelisa moto oyo na yango a instruire ba service ya
sécurité basala enquête oyo eko permettre ba détecter ba cause ya incendie oyo po bakangi 2 présumés coupables ya drame oyo. Esengeli boyeba que ezali 3e incendie oyo esalemi na marché de liberté, premier citoyen ya ville ya Kinshasa alobi aza déterminé pona ko trouver ba solution ya malamu pona ko éviter ba genre ya situation oyo na avenir. Kinshasa, l'équipe partout. Beltexco a offert bakaye ya ope bastilo Simba. Papa maman ki mamba na magasin ya Beltexco osombela bana bakaye ya ope bastilo Simba. Toujours na souci ya kosunga mboka pe kosunga population congolaise kaka ndenge boyebeli société oyo monene na République démocratique du Congo Beltexco toujours pembeni ya population na ko accompagner bango na nyonso lelo lisusu ayeli bino bakaye yao pona kelasi ya bana na biso classe ezali kozonga kala te awa na yango kimaka deja mbangu na ba magasin nyonso ya Beltexco oyo yebi ezali partout awa na Kinshasa na ba commune nyonso soko tuni magasin ya Beltexco ezali po osombela bana na yo ba fourniture scolaire ya qualité supérieure lokola ba cahier yao ba stylo Simba pe ba cahier cartonné ya ba format nyonso ozana besoin ozwa ba cahier ya qualité pe ba stylo ya kitoko pona bana na yo année scolaire oyo bazala à l'aise kimambango na ba boutique ya Beltexco okozala desiti tozana ba cahier à 100 feuilles quadrilignés tozana ba cahier à 48 feuilles quadrilignés tozana ba cahier à 24 feuilles quadrilignés tozana pe na ba cahier à 12 feuilles quadrilignés ko bosana te tozali pe na ba stylo Simba ezokoya ezokoma tozana ba stylo Simba ya bleu tozana ba stylo Simba ya rouge tozana pe na ba stylo Simba ya noir tozali lisusu na surprise mususu mbula oyo tobakisi toyina ba cahier cartonné ya ba joueur kitoko oyo bana balingaka ko bosana te balobi tangu ozali ko somba kaye yao vérifier bien soki ezali na logo oyo ya Beltexco po ba mwifi bazali ebele oyo bazali ko pirater yango donc soko sombi ya mwanza ekolia yo okoumela nango te po ekosenga obakisa mususu kasi soki osombi ya Beltexco ozali mobimba ane mobimba bana bakotanga kitoko po bakaye na bango pe ba stylo na bango ezali ya qualité supérieure oyo tolobaki te tolobi Beltexco vraiment mosungi ya mboka Kinshasa et l'équipe partout. Bakinois va réagir par rapport à likambo ya $21,000 comme salaire ya député na moi reportage ya Peggy Lunga. L'air est grave, Martin Fayulu, candidat malheureux, peu honorable député à Lukunga Asala qui révélation moko que ba député nationaux ba futamaka $21,000 par mois, salaire na bango et mata depuis mois ya janvier 2022. Pour la président ya décidé augmentation ya salaire ya ba député na $21,000 ezali violation ya loi budgétaire kasi bakinois pe ba fanzi kimiate pour na likambo oyo ya salaire ya $21,000. Comment la maman la cher papa natango ya kala babanda ba ba condition babanda ko pesa batu bande katelanga bilanga pendant autant des années pour bala mwasi alors en réalité bilanga wana ezalaki nini potangisa mutokiti papa batika bavanda to c'est 2023 ba ya to c'est ba boka mfungwama est-ce que en réalité o biso to zanango oyoyo un député ko kozwa $21,000 baleki Europe mobimba tala niva mutema mabe Ils ont beaucoup de gens qui ont été à Paris, sénateur, monsieur Atangisaka, à son moment député, qui a été maté. Et c'est ce que vous avez fait. Député Azali, mon lobby à peuple, ce qui a 25 000, $22,000 à mériter. Il y a beaucoup de Martin Fayulu, les députés, Banda Kanakati, a proposé une loi pour l'intérêt pour le peuple congolais. Quand ils ont 25 000, $22,000, ils ont intérêt pour le peuple congolais. Et là, ils ont intérêt pour le peuple congolais, ils ont proposé une loi pour les talibissos. Pour les intérêts, ils ont mérité $21,000, c'est bon, mérité. En autre, le bac, il y a Martin Fayulu, c'est la soeur Moutuya, et c'est qu'il a proposé une loi pour l'intérêt pour la mission congolais. Le gouvernement a proposé une loi pour l'intérêt pour le peuple congolais. Et c'est le moment côté. Oui, c'est le moment malungate. Oh, il y a Sambo, la mission Makasi, ce député a $21,000. Et Sani, tous les peuples congolais, avec Martin Fayulu Jeep. Ils ont la place Moroté, tout le monde qui Martin Fayulu Jeep. À Boyate, ils ont la place Moroté. Tous les Jeeps après ça, on a après Martin Fayulu, on a il y a Boya Jeep. Il y a 2000 papa tenge de bise ko chez était à chez Zaka. Il y a moyen ko china parlementaire à Zaka. A moyen ko chez était.
na koyebisa peuple congolais so bazala calme bayebi ndenge mboka ezaki libulu makasi ndenge mboka chumamaki libulu ya mboka de kedelaki ezaki libulu contre na 3 ans na ba 2 ans te soki Martin Fayulu azana posa ya kopesa candidat 2023 azela azala kinde akopesa candidat to voter pa lingite ba voter te mais libulu ya mboka chumamaki ezalaki makasi ezamba liboso na ka président Martin Fayulu azaka député ngana éviter ka député mais na lina lo baboye komona ba rendre kola ya ba Martin Fayulu tango ngana to lalaka ba jowana bazwaka pena livre bazwaka ta ko réfléchir makambo balobaka. Je ne pense pas que Martin Fayulu ko leka avant si ba presse on va loba makambo beza barbare donc na regretté fort komona batu o ba loba ba minimiser maloba Martin Fayulu alobi koyoka ba bloko wana Martin Fayulu alobi. C'est regrettable parce que omoni na mboka na biso Congo ancien chef de l'État Kabila azalaki awa na bokonzi ba député banozo ba $12,000 mais toujours comme moi il sait que il y a une opposition chef de l'État garant de la nation les là comme président de la République aye toyo kabiso petit peuple ba député bazo $21,000 mais pourtant seigneur pas tangisa biso ba médecin bazo ba mbongo wana te ba soda ba FARDC bazo bundela mboka na ba este bakoma pas même attendre $200 ya pamba ezali pas si peu mawa mais pour nga était qu'un congolais na osenga la chef de l'état ba député wana parlement basalaka eloko te sur 10 bazana 0 parce que biso tozali balobeli ya bango bakenda kuna na assemblée pour balobela biso mais jusqu'aujourd'hui eza ne loko moko bango balobaka pour la biso ezali te mais comment na niveau ya mbongo wana baozo mbongo leka na ba député Europe ba député Europe bakoma atana pas même mbongo wana baozo wana Martin Fayulu aza opposant aza na raison sur amoni mboka yotambola mabe comme un opposant faut dénoncer pour biso petit peuple toyeba mabe za et déranger batute musala opposition ya wana parce que chef de l'état le bec jusqu'aujourd'hui opposition ezati mais opposition ya wana musala Martin Fayulu yo sala Boyoki ndenge population balobi batu misusu basepeli ndenge Martin Fayulu a révélé vérité wana na population pe ba juger mabe le fait que député azwaka $21,000 alors que population ezali na kati ya souffrance de ba réalité oyo ba congolais bazokutana na yango eza malamu te pe ba secteur ebele na kati ya République démocratique du Congo ezosenga mosolo mingi pour que mboka e développer kasi kote misusu ba imboka balobi ndeko Martin Fayulu lokola succès et sila ye kala azo luka bez po yepe aza député yepe azwaka $21,000 wana banda kala wana azalaka wapi po dénoncer yango azo luka bez po ba élection ekosale makalate Kinshasa eleki partout. Totunaki na population kinoise soki système ya kokabola basanya biloka kolia entre ba voisine ezali malamu reportage ya Peggy Ilunga. Système oyo ya kotinda na basani ya biloko entre ba voisine na kati ya lopango ezalaka trop fréquente na ville province ya Kinshasa soki moninga alambi okobona atie biloko na sani pe apesi voisine na ye misusu kutu bakoma balambaka na bango te bakoma kaka kozela voisine alamba po atila bango comportement wana ekoma nango normal epa ya bato misusu basi bazofutela place mo basangana bakabola biloko leza dinte parce que bango bazakata lelo baza bien le barobeba na kaka to barobeba na otangele makambo na musumu ngapona nga vraiment na moni yango eza dinte tukana na kosepela te na ozana sengote na kopekise mbala mo katika relation wana te na kopesa bango kofutela eza mabe so tokutani nzambe nde mutu alingaka bato bakuta na place moko mais mutu asuka na kwena ye na via kiloko te ezaka kopesa na kaka mbote bonjour mais kosangana kokabolaka biloko olia eza vraiment mabe batika bao basalela yango batika eza kokitisa pe mobali na yo eza vraiment dignité kozala malamu tukompe kozala mabe ekoki kobikisa yo tukompe ekobebisa yo mwasi pe ya mabe nano mwasi akoki kozwa mbongo ya mutu mosusu ya mobali mosusu alambi na ye yo ozala mosala me apesa yango mpasi epai ya ndeko ne voisin ayela yo biloko na ndako leko otuna bino voisine na biso mutu apesi biloko wana yo lie me ya malamu nango ekozala non oza pe na eloko te na ndako lokwa bozala na relation ya bien na voisine na yo alambi atali bana le mosusu baza na eloko te alongoli mpe ndambo apesi mpe famille na yo
po basi pe batonga mboka te koswa na wana mabe nango eza makasi soki mingi apesaka majorité mutusu apesaka minorité muta majorité nde muta okoloba ne bongo mais soki bolingo ezali akotika koloba te pe bapesanaka na baéquilibre ye alambi yo mpo olambi ye atieli yo madesu ye alambaki pondu atindeli yo pondu presque chaque jour eza bien pour la famille. Pour na kufutela nde tofutela na ba mapangu nde ezala wana papa na ngai eza bien te poto tofutela tokoma bien tokoma déjà famille mais na oyo ezalaki ya kozwa sanya biloko euti koto eye toboyi te ezala nango mais eleka te mais ezalaka bien te mosusu bandoko otangela okutu nalesaka ye bango lobi kuna apesa bango biloko baliaki ngam nalesa bango akoloba nyonso basani nyonso oyo apesa soki ezalaki 10 akoloba 10 mosusu soki mpe kobakisa enseigne opesa na bato basala bongo batika eza bien te eza mabe mpona kobatela bana mpe mpona kobatela libota foko na moi ya lelo nde tokoma motu na moto akoma oza na esika fo toboyi kanda te mama bapapa kozalaka na bana kogarde bango kozala bien oyo ya basani wana fo totika yango eza mabe bato basala bongo fo batika mpona respect mpona mobali na ngai. Comportement ya kokabana basani entre bavoisine ezalaka vraiment malamu te soki oza na makoki te eke moninga wana kaka moto apesaka yo akokende kotonga yo libanda azokabela yo kasi soki abimi libanda ake kotonga yo na yango ozala na yango te mama papa kota na ndaku fanda na ndaku na bana na yo mpo nzala pe ebomaka nango te. Kinshasa eleki partout. Ingénieur Garo a bombé bino surprise pour na TikTok ya lelo. Oyo za jar mobala ndeni kolengela la maso bondela basi mon cher mwasi nanga na kolengele na kobondele na kolambele na kosalele parce que mwasi nanga nga mwasi nanga za reine mon cher mutako sote yanke na bolingo za raté yuma pe na bolingo za raté kosenga pardon kobondela mwasi eza synonyme ma faiblesse te so za osali mabe senga bolimbisi ya bolingo. Moi, il faut que moi, il faut adorer parce que je suis Na page rose ya lelo bolanda extrait ya mariage ya Jimmy Mukendile coach. So Jimmy, I want to tell you something. I'll be there for you. I'll be a good wife for you and I'll be the mom of your children. In the name of Jesus. Amen. Love you. Applaudissez encore une fois. Et là, le premier amour, le respect. Je promets de te soutenir toute ma vie. Amen. En elle. C'est comme un jardin. Ce que tu vas semer, elle va te donner ça multiplié. Je prie que tu sèmes l'amour. Je prie que tu sèmes la joie. Je prie que tu sèmes l'écoute. Et elle va te rendre ça multiplié. Au nom de Jésus, que quelqu'un me dise Amen. Promets-tu de l'honorer? Promets-tu de le respecter? Promets-tu d'être fidèle à Jimmy? Promets-tu de renoncer à tous les autres hommes
pour celui qui est en face de toi. Est-ce que tu le promets? Yes, I really do. Elle seule. Est-ce que tu le promets devant l'Assemblée? Oui, je te le promets. Merci Nabino Bozalaki tellement ebele pour na kolanda édition ya mokolo lelo tokomi na suka soki bosepela ki na yango na banda ko bopesa merci na équipe technique pe rédactionnelle mobimba ya KNB News na sima ya caméra tozalaki bongo na Peggy Lunga papa social côté ya montage tozalaki na ingénieur Garo pe Faso Kirombe édition ya lelo ezalaki coordonné comme toujours na Jimmy Mukendi le coach ngai Nabino tokutani lobi kaka na ngonga oyo Magazine, Kinshasa na biso, réalité ya bana ki
réalité ya bana ki réalité ya bana kino